États-Unis on va pas les la sonde ni nga comprendre te Kinshasa ne faire voilà Kinshasa faire bo fandi lango bo selo ba kinzonzi bo agentité nga na oyebisa tout le monde nga na yebisa te ils étaient ba voyage au monde ba voyage au Kenya ça ba une semaine ba 2 semaines ça ba voyage moko ba patika na la maison mère mais ba série wana nde to sutoki maka pena to ki mageno la police ban yam ngara ba te nan suka ka amnola ndi Samsung yo lo baka sikomuna wa maka makalati maka makalati le kana ngo wala maka makalati le kana ngo bon voilà biso to abana o to rapemé na le roi de la forêt ezala maka mususu mutalanga tumula le roi de la forêt la musifa abane pa kakol voilà tozawana chez Yemoko Papi Kakol c'est bondo ya machine chef d'orchestre ya Wenge musique à maison mère oyaza parmi ba grand doyen ya Wenge musique à maison mère mutu o peto bengaka parmi ba grand drummer ya RDC aza icône ya ba drummer na biso toso la mwa muke par rapport ya circulation ya message o etamboli partout Wenge musique à maison mère ezana États-Unis bazobeta ba concert mais na grande surprise na kutana na Papi Kakol c'est bondo ya machine papa na Chilo papa na Meverdi tokotanga pe bana mususu kaka na émission c'est bondo ya machine bonjour Ken piana ndene ko Kimi ezali ouais ngape Kimi ali yevika na moni c'est comme si ozobanga présence ya Ken piana makasi eso mona kitambo bangisi kitambo esimba kata te na banga te na ebika ça fait longtemps ça fait longtemps to vanda subo naza na oyoka olobine voilà bandeko baolanda biso de partout toyebi ke Wenge musique à maison mère Nicho bandeko bayebi ke boza na voyage boza na États-Unis bozobeta ba production mais chef d'orchestre ya Wenge musique à maison mère on se retrouver na Kinshasa comment piana na bia oyebi ka yozwa kombo ya vina biso mokolo voilà piano donc na pese kutumbo te kotali toza na préparation au Kendende States boza na préparation ouais to que ça tourner kuna c'est un problème makelele tout tozoyoka Wenge musique à maison mère bopesi biso na ba liste ya ba musiciens o bazui ba visa toyebi na liste ya ba o bazui te toki il paraît que tout le besoin lela déjà c'est que zalaki bo créer actualité bo embryer ka population bo créer base yalo be ko lela talela point afin azui visa te c'est moi to voyager biso nyonso ba mise tout ba voyager mais ça c'est côté ça na décembre ça décembre bon ba boulene to ke ne ka to ke tambola ka ne tazi to tambola bon bien big boss le roi de la forêt nem tana state akenda otala famille bi ke famille za kuna exercice za kuna gladia za kuna maman pasteur maman CDG maman pata ye pa za kuna voilà basali batammo ebele ya mona bango te donc akenda otala bango siko ngala tikala na zala ba musicien tono samo ba préparation mike mais siko ça va ici tous la big boss akende ko signer pe sous ba contrat kuna autre betela ba concert mususu potoko ke ne ka États-Unis on boki tuke vandaka kuna non vi kuna za ka cher ya sakalate le photo kende to ke ne betela ba concert ba production OK mais ça ko taper na fanatique mususu asepela ne petit mbongo ndezala ka mais ko tambola na donc il y a autant de il faut un argent de poche voilà pour ça va dépense na moko donc c'est ça donc voyage les allés mais en décembre mais avant que kuna to bananon le 25 décembre to ke non Angola to ke Angola to zongi to ke Lubumbashi to zongi après to ke Dubaï après là to longa Dubaï ken piana to zongi siko to ke siko États-Unis de siko États-Unis on va to la sonde ni comprendre. Merci beaucoup. Au moins, il y a maloba na yo. Ezo kangsoka na mutambo. Parce que nga na tout nyote. Le 25 décembre, Borokende Dubaï. Le 25 décembre. Wana date chopesi non? Oui. Tokende Angola. Boké Angola. Le 25 nini? Décembre. Ozo kangande na loba. Voilà.
le 25 décembre toke Angola tobeti concert moko tozongi tobite tosala un mois on a tobite tosala 4 jours te tokebeta concert moko toi sur na concert moko na Dubaï non la nanga bien toi na concert sur moko na Lubumbashi voilà après là tozonga toke Dubaï tobeti sous concert moi c'est combien 3 concerts mais ce que ba habite que ba concert ngo ils ont ba 1 mois ba 6 mois là msusu jour moko 2 jours bozongi quand la décembre hana est-ce que yama obosani calcul la calendrier te bonenge zala na mokili nga na oyebisa tout le monde nga na yebisa te ezate ba voyage au monde ba voyage au Kenya ça ba une semaine ba 2 semaines ça va voyage moko patika na la maison mais soit que na mboka moi c'est soit une semaine ça une semaine soit 2 jours ça 2 jours donc na calendrier na biso na on a tangelo yangwana donc to beta boto que on a fait to yaki ba concert to ke beta ba 1 mois na ka ba concert moko Dubaï publicité bana kala donc to kotika ngote voilà c'est quoi toi qui nous relève la nesco malili comme bah monsieur bah la pour ça États-Unis le 1er décembre tu relève la on venait kuna na state bah mon ande bah tambola na ba glace ngape nazo confirmer na bana Congo selon ba propos ya Sebondo ya machine azo annoncé biso concert pendant na décembre za na ngote parce que selon calendrier le 25 boké Angola, après Lubumbashi, après Dubaï tu es bien kilomètres moulaï. Ce qui te l'obito calculé pendant calendrier. Et là, ils ont prouvé que en décembre, Borobet Andou les États-Unis, exacté. Na habité ezaka façon mo bozol nga o éclaircir batou. Que décembre boko voyager na bino États-Unis te, boko yaki na bino actualité, ndé ango olobi bo voyager le 25 ou bien programme aux opé sabiso eza solo oni magama bato komaka ya bino mama orchestre bato community ya bino bo mo vanila ngo bo selo makinzonzi bo agentité programme na biso moyo comme ça lokuta c'est pas normal ken faut te ba osala boulot lenga na mona yo loba mama bo na bike mama ken no loba eza mama vrai faut e ba mama ne ozolo ba la mona parce que musicien Aza Mutoyo, baloba la vérité. Voilà. Vous comprenez. Donc, programme non pas ça. Yolobi Kolongwa, qui s'assati Dubaï, ils aura une semaine en Zéland en avion, ils une semaine les colo. 16 heures de temps. 16 heures de temps. 9 heures de temps. Aller-retour, il y a déjà combien de jours? 9 jours, Borobeta concert, ça à 3 jours. Et ça est l'autre. Et ça est l'autre. Quand on a même décembre. Oui, décembre, vous avez combien de mois? Décembre, vous avez combien de jours? 31 jours. Vous avez calculé en ligne. Tu as calculé le 25, tu sais, 3 jours. Ah, tu sais, 4 jours. Ah, tu sais, 5 jours. Et Coxim, la mort est 6 décembre. Au moins, tu sais, une semaine. Non, je ne sais pas. Nous sommes une semaine. Donc, on comprend le programme de calendrier. Voilà. Tout le monde de Kinshasa, Paris, ils ont 8 heures du temps. Donc, de Kinshasa, Dubaï, 9 heures. Et l'autre côté. Ils ont pris l'autre côté. Parce que tout le monde a Zambie, tout le monde a Kasumale, ça 10 Zambie, tout le monde a 13 heures. Vous comprenez? Donc, c'est l'autre côté. Programme Yangoana, bah, mais c'est bâti pour là. Voilà. Vous comprenez? Le roi de la forêt, ça m'a tout le monde qui est mort, qui vandi. Il faut que les producteurs soient là. Voilà. Ils ont été dans les États-Unis, ils ont conseil, ils ont été samedi, 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 New York. Donc, il faut tout ça. C'est quoi? Non, non, c'est pas papier. Donc, ils ont été dans les États-Unis, ils ont conseil. Non, il faut savoir que quand on appelle ça, c'est voilà. Un tel bois peut faire un bon datine en toté. Dodi Mukamba peut faire un bon datine en toté. Yango les arabons. C'est ma production. Ma production a raté que Bokende sur place na Moka. Ma producteur ba comme non 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 non. Et ça son Nintendo zo sala yo peut-être ndenge de la forêt Memi Sankara. Yosef donc sotikali obi ke Sankara ndenga kei Tikaka toi embrouiller batu voyage Rosala pour toi bi ba musicien bazo visa c'est comme si ba kendaki peut-être on a un problème tenant le roi de la forêt
mamla boya osala no émission yango oui ba mamto ba te biso mettre ba parents voilà surtout va na TV faut te ba message ni to ko pesa ba fanatique voilà ken yebi to ko sola te ba makambo ba seka na ndako pa to ba comédie te c'est tout ça ba ta théâtre tout ça non ngane la boya o mona nga mamla boya o ya ba plateau yango ngalinga sono pesa message ba captango facilement exact ngala ko na Sankara ke poto akenda déjà na les rois de la forêt bakenda Paris kutu kenda ka bakenda yo kenda trop donc nga mama poto ko lobela nga ngote ah ken poto ezala ngoka ezala nyongwa miso po belé bazana poto ba envia pe ki ça makasi voilà donc ko kende ya Sankara nga ko sanga passer ça la nga sengo toujours vous comprenez na minute so no bena za en États-Unis nga za en États-Unis mais ok ça ni ko tambolaka bien te tout que non ce qui deux fois trois fois ah tout que na le wala fo ngai Sankara yankile wala fo mais na ko fana pe na kin ko lemba avion bien te ko lemba avion te ezaka ke to que ne to kubeta ne concert que c'est to za kuna ngai fo na za likola batterie voilà na bi ke likola batterie na ngai o sala nga ke na zonga bien pour ça ba concert ba bazo kota ba do d'entrée ça rappelle que s'ennuyer moi boké kuna boilo ko sala te bovandi kaka ko tambola studio bozongi voilà mais auto kendeza ya concert nga kuna ne sengolongo to ke beta sous na state deuxième fois sous maison mère na state beti na concert hein on a moni depuis to bandaki émission c'était nous ça beaucoup plus en Angola peut-être Angola ndebo se retrouvera bien par rapport aux États-Unis te Kinshasa ne fait voilà Kinshasa fait ceux qui angolais à danser mais tout qui na vana na Angola kuna voilà nga vana na kin nga na mona kin Kinshasa bolia ba légumes bozulia tout boling bolia voilà je comprends donc nga na mona kin to ke no se pesa bande ona so bazaka na Angola voilà eza emo basali bayoka pe musique na bango en live ko tipi ba football na bango ndé mo pe to ke ne state ko se pesa bato ba na state ba msu ba wuti ba boulot na bango samedi ba ba football na bango ndenge mo pe to ke se pesa fanatique na Dubaï voilà donc eza bongo eza ka fanatique wana za na Dubaï za na nzala ya le roi de la forêt soit moni ya le lisu voilà donc c'est ça donc eza la ngote donc yo fingi Congo souffre mais non comment le bagage yama olingola tisanga ber ya munene pardon en tout cas bana Congo bozolanda biso de partout mais question moko bandeko ba tuna kanga mwa mingi nalinga na introduire question nanga boy c'est bon dans machine au côté maison mère na neni lelo ngwe bango lelo pena ngwe bango te nalingi na ye bagara pona na question mso na bombi na sim ah ngala kota la maison mère na 99 toyebi wenge musika maison mère ere bandi na kati ya 99 wana ezalaka ere wenge ekabwani tokoyeba sebondo ya machine okuta ba musicien nini oyo ya Cla wenge oyo babandaka wenge nzela moko na le roi de la forêt te mutabanda nzela mona le roi de la forêt te le roi de la forêt yemoko yemoko asali maison mère na et bon ba Adolphe Dominguez bazara souter tenga zo tuna lisoloka ya kala tenga na bazara souter wala ba vi on la pesa bango respect donc bazara souter bango ba sa ba vi na bango mote mutatika na maison mère yi wala yi mtabandango mais okutaka quand même faire rigola na kati ya wenge musique maison mère bon nga na sala publicité ba tuti ken piana nga publicité ba tu zarate parce que nga so muto sola bien na komba le roi de la forêt nga pe na sola bien na kombo na ba bande na biso o sa musique na bona kwa na bango donc ça non on mettre les solo te voilà donc quand on a mina to sauter merci beaucoup bande kwa ba ya poto bo limbisanga del jogo ba good danger to nga to tunara par rapport ya conflit aux régné parce que faire rigola
azomi benga alobi aza parmi ba cofondateur ya Wenge Musique à Maison Mère po bango pena balongwa chez Jibe balongwa na Wenge Kabwani papa chéri akena ba musicien koto de la forêt pe bake koto baza ba cofondateur o babanda Wenge Musique à Maison Mère mutu nyonso ya sima akuta fe regola na kati ya Wenge Musique à Maison Mère. C'est bon da machine chef d'orchestre lobito sauté pa Joana ya lisolo. Alors c'est bon do na habité bo annonçaki biso pe 7 jours de la semaine. Album o ezobima avec impact na idéologie ba programme nango comment wana ndesiko masolo wana masolo parce que ken piana tout ça la ndule pona ko éduquer masse voilà tout ça la ndule pona obebisa ba banati tout ça la ndule pona ko pesa message muta capter ay ba ilo ni tozoloba voilà 7 jours de la semaine et roya la mango ya musique ezala ba nzembo nango ezala ba conseil belé na kati o tozo conseiller batu o pena le roi de la forêt yembi yembi na mutema moko en plus akena ba ligne moko le loté voilà na zebisa o eza somo bolingo na ngai mama donc les ba nzembo eza wana na sembe na gauche siko bandeko belé pe ba mitunaka nzungu ya Papi Kakol ezalaka nini parce que nzembo nyonso tchaka na Wenge Musique à Maison Mère banzembo no eshuaka te tocho mona na suite fait ya flashing eta otelaki biso titre moko balobi nzembo wana ezobeta partout na utia fait décide nzembo wana ezobeta partout mais c'est bon de la machine au boy ko sala nzembo wana clip ezalaki par rapport à quoi nzembo kitoko boye bandeko bazana besoin ya promotion nango mais au boy ko sala nango clip par rapport à quoi clip ezikaki clip ezika tout ça on a frère na Mika voilà clip ezika bon la seule on dépense trop et la tika on peut ka bon mais ever na ngazobeta na ba ebetati ezobeta c'est ça donc ngona ni zika bon na tika on peut ka bon can. Merci beaucoup Carlos Kabasu. Richard Amelin ndeko moko abenga nga na Londres Richard Amelin na Carlos Kabasu balobi peut-être ndenge Eritia salaki ba intervention ebele pe na nzembo wana peut-être ko eza meilleure façon ya koboya kofula mwana bino autaki na kati ya Wenge Musique à Maison Mère zako tubonte ezaka ke nzembo zikaki nzembo zika mutazikisa Mika voilà mutazikisa nzembo ezako tubo oke kuna poani mais ça ba Eve na yo non nzembo zikaki le zika na selon ba dépense trop bon atika on peut kaye les canons voilà on a récupéré voilà merci c'est bon de la machine bato a confondaka yo balobi obetaka pa yaya na leki badrum nyonso elekaka na ba album ya frère Patrice o pene boujaka pena mokili en tout cas félicitations à frère Patrice pour tout le monde a pena frère Patrice azote ya pena na bandal o santé pena bandimi plein ti libanda en tout cas frère Patrice vraiment le seul moyembi o alakisa pena ba pasteur ke botia lokoso mbongo te na iloba nzambe. Est-ce que biloko msuto yoka na ba partition ya ba disque ya frère Patrice ezaka ndenge batu babulaka ou bien ezaka ba imagination ya batu ezaka ndenge batu ba raisonnera donc les grands batteurs ngala bengaka les grands batteurs donc aza frère nanga abetaka pa ya Patrice yim tabeta biloko nyonso voilà ngate ngante ngazala ngaka betaka ya Maison Mère abetaka ya Maison Mère voilà de lokuta. Merci beaucoup. Alors Papi Kakol bande retour na minute ba ke boza aux États-Unis oti ko éclaircir biso ke bo kinde na décembre ba répétition pe bo stopper na banzela pe bozo mona na te eza stratégie o bo lukaki bo créer ou bien zanine non to eza repos ya musala mon na repos musala faut appeler repos voilà na repos musala ko tambola te l'air musala ozonga pe bazonga na bango mama ba rep mama belé donc comme yé moko big boss le roi de la forêt donc toi na repos voilà. Sur repos sili
là il y a to bandi na so ba répétition maram tout normal donc États-Unis bouger ba toi mais et bouger ba tout ndeni ni bino bo annoncer loko bo batami bo kati répétition na habité so eza copie ngulu ezongi te boy ke babiloba loba ba kanga pamba yo mamni noara yo za musique ya ngulu kopa ngulu ezongi te tolo c'est que kopa ngulu ngana osana yo voilà la ken ba continue le boss tolo ngola mutakende voilà oh kopa ne goza ati ya mama baby sama ma artiste ya kopa ngulu te ya kake ça maison mère ça manga hôtel voilà tout le monde a ngaka bambango libanga ah on monengo voilà donc c'est ça donc on monengo moto le roi de la forêt yango yo danger tout ba lobelaka États-Unis hein et c'est le non comprendre danger donc ya longo bien États-Unis ya longo bien donc là to kenesiko bon lobani na sima voilà tozo la date na ba programme PC biso oyo ndezo bangisa toki 7 jours de la semaine c'est bon de ya machine toki ndina suka bosali ba featuring belé na kati belé ezaka ko banga ke disque yango ya mususu kosimba te ou bien zanini ba wilo ba lokwae na okina na kofiolo mide na kati na ezanini au juste ah que na kofi na kati yo rien ba featuring on est au monde a les plein dans social maison mère za la kofi fa beta na kati album oui que sexy grave yo le roi de la forêt voilà big boss donc là ouais tu sais calamité na sika les plein bima quand on le bat zéro les plein bima au monde ba featuring banan bazana banan bat ce qu'on aime ba kofi na le roi de la forêt yo mon ko yo ka extrême kete yo mon yo ozondi mabato nyonso zoboya ya kofi ya wilo siko obi yo a musique te ya wilo ça va yo tile lo polémique si la oti ngabi ya wilo abeti featuring quand même na bino ngala olobelo te na bino zilaka les plein bima peut-être bakanda o tofanda un jour na kitambo to mona pena mbile ye emsukanda ngweza la tilelo voilà yana ça musique totangi komba mutu te na biso il faut respecter ka ba vieux on ba vieux faut que ça ba on respect na tala mon parce que ba vieux les rois de la forêt ça les featuring na mutu te c'est featuring au mona ngo pour qui les olo ba déjà trop que non relation ya wera na mopa wezongi makasi bazali na problème na éviter bazali na problème te bazali na problème ata mukete ayembi pe na kati te okopesa pe veno mopa mbote te so na opesa mbote ken mtauti na wana pe mbote ata kombo pambo zo cité te se na opesa mbote ezala nga moko mais yo mtauti na ati na pesa mbote opesa yango ane nini po 2016 ezosila 2016 ezosila ane nini bato bazela mbote na yo pena olobi mopawa mokonzi bambote yango mpo nayebi ke depuis ba 10 ans yango ya otikala opesa ta veno mbote te wana baba vie faut pesa bango respect na tala bango ken tika mamwana mais ta mbote wala ni la pesi big boss le roi de la forêt bambote ya trop ouais na ve na biso binadamu jibem piano mo sauter comment on a toni au sauter ken tiko mema ba polémique wana ngana makamwa to bike ngana na jeune na mwana muke makasi na travagas et pas le roi de la forêt bon ba para bazali na bitika ko mema ngai kuna ngana travaga et pas le roi de la forêt ngayo tina na pesa ba mbote bondi merci bon comprendre wana chef d'orchestre ya Wenge musique à maison mère papi kakol c'est bon de la machine balobi fidélité donc il te comme na biso na suka na habité ya maman ba programme suka peut-être message moko ezali o to tunité na habité so roza na message ya suka
tout que tout respecter la vie donc tout ça bon makambo te mingi tout le bela makambo itali mouvement mon tout le bela 7 jours de la semaine parce que 7 jours de la semaine il y a les rois de la forêt big boss OK les loba tout ba kuzi palpite bazu loyenge il y a kolela que États-Unis donc États-Unis za nango voilà donc c'est que États-Unis on va vous la mais yama c'est bon la machine to sous sa beauté obito respecter ba vieux non c'est pas ba vieux wenge tozi papa chéri to tchepembeni tozi venanga de la forêt igwe venanga za la so bozane problème a bengi on a parlé petit dosé vieux wa kangisa ba jeune te en tout cas de la forêt umela na mokilo de la forêt umela okotengela so ata okotangela na kangisa ba jeune na habiter tika ba vieux wana bafana na bango ozami na kangisa ba jeune na habiter yo nanga na to kimata sota ba mère ba seri mo rote ngala na wa sota mi ngala sota mi na makambi ibana no ndeli dala photo tika ba vieux wana ba vieux na biso to tika bona tala bango tika utanga ba kombo ba est-ce que repesa 5 vieux andeo ya jibe piana na président wera 5 vieux pena o ba landa biso ba bozi baza ba nani moi 5 kombo ka repesa ba vieux na pembote bazala na bezo pe libanga yama bon yo tangela na 5 vieux mo la nina yo boka na 5 vieux andeo ya big boss le roi de la forêt na vena biso jibe mpia ngana wabwaka nde andeo ya honorable Zakari Barabas na pesi problème kindi mbote na pesi vena ngai Serge Kaembe bambote na pesi ya mamile la bambote manda chebwa ke son ami repose un peu manda chebwa na pesi vena nga manda chebwa bambote vena nga bolo abonza kwa na konfonda bango po baba ta génération moko donc bambote yango wana na habite soki yama soki yoko pesa tamo 5 vembo bomi vie na biso manda chebwa siko na oloba nini te na sali confusion avec bolo abonza ko en tout cas obi ko boma ba vie bon c'est pas bien ah yo bomi vie ba tout pe na ve manda chebwa na biso vie ala ndela biso makamna ba TV tout le temps ba match ba ma belebele siko yo sale bon point bon fait na biso kabulo o boge te ye ba mbote pe bele mais na côté sport ngala pesi masala nga sege minyo maniata mbote azavete yo bina pesa ba vie pena ba bozi bazolanda biso ba defa ba holanda na pesi boziana mbote ya trop na pesi mokuu wa bongo Félix Wazekwa mbote ya trop na pesi nani Venefson Nyosh Vimba mbote ya trop na pesi nani zusu na pesi na vie na biso pepe kale ve kale molimo ne vana na kimia ve kale nakobosana te madilu system molimo ne vana na kimia siko ba leader ba lettre kapete kana continuer yo boki kuna bobomi na vie na biso akuta akufinete na pesi susu bango koto papa wa obi ke vie wana akufa na scène voilà akufa na scène voilà papa Wemba molimo ne vana na kimia King Kester emenea molimo ne vana na kimia na vie na biso quadra merci beaucoup Quadra Koraman le gars Mopao talara vie akangisanga na prison nakenda prison boye na kia foi décide donc succès à prison de batu bakabelanga biloko en tout cas vie nanga Quadra bambote yango wana donc nazalaki na besoin na yo kakaka komba Quadra ebima esala biso pe moi bien tala au moninga na travaille pas big boss le roi de la forêt voilà donc nga naza moni mona nkoyi aza nkoyi voilà nga na nkoyi pene ya nkoyi ya bankoyi donc nga na la polémique na ba vite
te ben yama webi ke biso to sala propagande bébé Chilwa va botama donc biso bébé Chilwa yebana kutu azana kati libumu yebana to chama kelele mais ba série wana nde to sutoki maka pena to kimake no la police ban yam ngara ba tenan suka ka amnola ndi sapsongo yo lubaka sikomuna bon bosani otokenda se retrouver pa wera ke non ndeza boye vie batindi batu bosani histoire ngo yama awa maka makalati maka makalati le kana ngo wala maka makalati le kana ngo bon voilà biso to abana o to rapemela le roi de la forêt ezala maka mususu mutalanga tumula le roi de la forêt la musufa abane pas kakol voilà donc c'est ça. Donc na pesi ba vie tout mbote donc na ba ola teng ba komona ba teng ba komote na pesi ba mbote ya trop ba karma pa ba nani susu ba papa Lutumba ba velu tumba simaro ba velu tumba simaro ba nani susu ba papa Voloko vilai na pesi ba mbote ya trop donc c'est ça, Dodi Moukamba na Belgique. Voilà. Papi Kirikou. Kirikou. Moussa Talo, Moutalela Golata. Patrick Moulele. Trésor Onemadi. Gilles Koumbi. Nabo Sanité. Diezola na Paris. Voilà. Golf Kizola, Gauthier Mascotte. Linda Mandoulou. Amba na Londres. États-Unis nazopesa Fabrice Samo, Pati Samo, Chico Samo, donc na pesi mbote so pa ya yemoko Pichumbongo aux États-Unis, voilà. Thierry Bompé aux États-Unis, Kedi Diambwana aux États-Unis, Gervais aux États-Unis. Carlos Kabasu. Ah, Carlos Abak Abenga Soute Kabasu. Na Londres, on a Carlos. Ah, na Leli Lisusu. Na Bosanité, Nani Susu. 20 Mungani. Voilà. 20 Mungani. Les États-Unis. Bah, on a bois quitté Balimbisanga, ils a combolé M. Kimi. Gilles Koumbi. Donc, Nazomona. Richard Amelin. Richard Amelin. Mutunayo. Richard Azolela. Richard Amelin utabenga ngate tala libanga bima ya kitoko na nzembo ya limona. Richard Amelin na leli ya trop. Donc nazomona Pole Wanga immortel. Pole Wanga immortel. Grevi Futila Liebozolo ya mbwa singa ya fumbwa. Donc Dr Kongolo. Donc Kelvin Skoyi, donc on a bois Kibino tout, on a les labino à mort, et bien attaque les seigneurs de la terre, Victor Bossokou, voilà. Victor Bossokou, et bien attaque Blaise Boutelezi, Chilo, bébé Chilo, bébé Mervedi, bébé Shekina, ouais, bébé Shekina, Linda Mondele, c'était Agnagnoul, donc na boaki batu tout au balingaka Big Boss le roi de la forêt Lambert présent Lambert au Sango donc présent Lambert au Sango nani susu il y a lycéen Ekofo il y a lycéen Ekofo V John Mabaya le V John Mabaya donc wana baba vio basimba rapena le roi de la forêt présent Lambert au Sango na bo c'était Clet Kabeya na Lubumbashi voilà ah Nzambe donc Iguet Alonga Nzala, Papi Kosi Nangola, Jobour Mbala Nangola, Lidi Mansoso et Luka Makambo. Donc, alors, nana petit nangamwa lamba antakamade faïda. Voilà, merci. Merci, maman Nachilo Linda Mondele. Abiriela téléphone, tous un message, il y a grand-père Bozi Boziana Oazo Bimisa album toute une histoire donc il ressemble à biso bien balobi ndenge c'est bon da machine à vite respecter